me souvenir chez là fali flatter fali mais non flatter te eza bongo eza manenge wana na lelo na kati ya bongo so totali na batutu on va ça honneur ya mboka libanda eza fali pourquoi peut qu'on a yo pas de problème papa ça va chasser l'album nanga oyo et ça la masolo ndenge za kaka et bima et bouger mokili yo po mo na pêcher la mputu pe on ça l'honneur ya mboka ya Congo libanda ya mboka vous comprenez on ça la ngo salanda tezoloko de papier elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne eh Tracy Mbelenga pro. Voilà bana ya poto lelo Jean-Fix ayeli bino lisolo ya elengi na yeli bino lisolo ya Shela Mputu o alali koloba bongo ali kondima fali pour pas cap la merveille alors Jean-Fix fali à lekinga pour l'instant na kati ya Congo fali à l'équipe biso tunga bi oh Shela yo artiste oza kondima fali à l'équipe bino tout abi Jean-Fix na remarché ba mona ngai te fali à l'équipe biso tout mais na koyebisa bino ke Shela Mputu za bongo na studio ali ko préparer chanson ya Francis et Weta de Madrid o ayembeli Francis et Weta de Madrid mais ngelo lekelinga parce que aza ko loba ke fali ipupa à l'équipe biso tout et lekeli lisusu na moni bongo na kati ya Parigo katia njoli ya bakatia mama na Rachel na Randy o na pasi mbote na musika parmi basasal grand frère propre Enis ngwashi Enis na mboka ya state na kati ya ba mikili mboka ba Obama ye azali bongo la patrona ya Karibu projet LLC ali ko vendre nkunga na kati ya ba state alobi Jean-Fix toko sunga bana ya Afrique tika na vendre sa idéologie avec Jean-Fix pour ma soleil kenda yenda alors sans plus tarder bana poto pour na plaisir na bino pour na plaisir ya Glody Diasika la mignonne pour na plaisir ya Tracy Mbelenga pro la main magique bota la siko ndenge nini Shela Mputu ali kondima fali ali numéro 1 na kati ya Kinshasa na kati ya RDC na kati ya Afrique mobimba pour na plaisir na bino bana poto na pesi mbote na Chantal Douya ba Chantal on ali ko de la bongo mabe comment on dit Daddy Casimiro ya ba Daddy le fils Matalin balobi Yann Matalin na bosanité tala siko mutu na yo Shela Mputu ndenge nini ali kondima fali ipupa di cap la merveille tolanda doloko yeba ngana mutu wana na zaka sunayeti dona za sunayeti na osama sona ngana mutu mususu en fait oyo boye bango calamité ok to boyete olingi soka kombola te pour arriver ko ka su kombola te nini elegaki pour musale salama ndenge fallait pas ça putain musale salama ki bien te ouais mais yo tant artiste bureau na yo oui ba kiteke pona kwa crochet mutu fu boye ba ye bien na bien est-ce que nga vraiment na boye na ibika wana pire vinanga vinanga vraiment ya palais comment ça peut masolo musique ya comment ça ma théâtre bani na boule on dirait a ozope masolo na ninga sala ma comme na ninga normal mais na subitement ba mona rara talaka masolo qui to komi album esili to banda tout ça promotion absina no azan bon moteur ça promotion producteur avec l'art ana bon moteur ça ko kamo na linga ba no loba boye comment magazine na expliquer ono ngai na fingi ça na passe mingi wana ba été to suka ga aw no mo to suka ki wana na moment on a ebisa yo na za bimana producteur vraiment ou ya sala ma musique mais on dévoiler comment on a après. Ok, nakata ndai Shela osala siko nini bon nakata ndai na osala album na pression yango nde na nakata ndai pression vous en combien de titres ils ont 6 titres kaka mais siko loko leza masula musique ndenge za kaka na osala chambre na zo bimisana no ya boso ça c'est promotion pour la promotion pour la simba ma promotion ya album ndenge zoya pour pression zoya ma Jean-Fix na émission to boite pression za boya ma zoya na position tout na accent grave na kati somo accent grave ou déjà ba dormo le bela trop siko na kati ya masolo wana parce que to za dandiai o yemba susu ba biloko yemba ki na blomo ngopesa Remi
bon net nzembo oyo eza nzembo ezali na kati album wana mais nazongeli yango nzembo oyo ya Francis Eweta ezali na kati album nazongeli yango sikoyo na système ya Francis Eweta Europe Congo somo eza la message na kati nzembo ya Francis Eweta wana message na kati basuki po bino artiste ko ba bolingo message to yeba message ni na lobby yesu kutu mwana nzambe ayaki na mokili awa atikela biso bolingo linga moninga na yo okola omininga yo mungu bongo pusonga na ye mi bolingo est-ce que ça mabe oyemba na nzambe te chez la poto mais na bien kaka na kati ya bolingo wana bolingo déjà za nzambe ti bolingo ya nzambe ti po déjà songa na molinga o lokola milinga nga moko za déjà donc puissance nzambe za déjà wana donc c'est ça OK les 5 chansons tikali wana et ça la bongo na message na kati bon eza na nature eza na kati eza na social pesa na kati oui social dans la kati et puis na masolo msoka ndenge zalaka temo folk na kati na temo moi kimundele pe na kati donc c'est ça donc on mélange tout donc on a dit open na métissage na confrère na yo Fally Ipupa OK na ko tcha point na kati ya libre parcours bon on se ko yo a le pression fallait ko yemba te na yo kasi on a le bina binoki ba surprise ezebele na kati ya pression on a dévoilé ba secret tout ça car ba mo boité faut na bon maintenant ba secret mususu pour là hein somme aussi là pour ba suki na landa ki bien pa na boduga olobi o ya na studio o bete loko wana o répéter ce qu'on fallait répéter na yoté o pese chanter oh mais là professionnel professionnel ninga zana da professionnel ayebi so ya yega bona bise ya eza boy yoga musique ngo benga atile témoin ya long après azu asali ngo masolo ka ninga za ba professionnel ninga ya laka a beta ngo kitoko pour mon appel bi wo baso pola mais baso ni makati baso ni maté siko awa yo changer masolo juste producteur asika masolo ngo ekobi makan sur le marché des disques. Merci beaucoup. Sur le marché des disques, je crois que on a dévoilé. Pour pression, on dévoile. On manque un peu à trop, là. Oui, on manque un peu à trop. Mais si on pose à ton zoyo, tout le monde a eu. Pose chaque mercredi, on répétera là. Yolo, babi reculé. Voilà la répétition. Tout le monde là, on a un solo disque. On a un disque. Et on a eu bisous. Précieux là-bas, surprise est belle. Dans l'hiver, on va jouer disque en bimate. Yo mona kaka. O mona kaka pouf. Précieux bimi. Ndenge za kaka. Europe Congo. Tuna baninga nokola kana bango. Bazala kana susi bakoma ba femme occupée. Valeria Mwasi senanga kuya libala. Muyenge mami. Mobali asalise mobali na mokili atala suo kobondela kaka Franci wana yo kondima ke nazana raison eweta na yo kenda madide na komiolela lela mutema na yo Franci eweta wana yo kenda madide na komiolela lela mutema na yo Weta muna ya beli singa iboko nesanga medikama Pona bikezo singa tochana se français weta na fukambie Tocha ya mama muba Anda yo kenda madide na komiolela Mutema na ngayo Fasi bolingo la kakinga komide mode Fasi bolingo la kakinga komide mode Mina ngumbanza ngungu Lelo passe par le bon on écarte le cœur Atika je fixe basasala mabaya Olingo no selu eselu kinga na mabokwe E panzani lokola like soso Nga fremana ke vela se amayo Pobata mokili bamona pinsoli na ngaite Na yo kenda madine na kobiolela Lila motema na bayo Voici ebeta OK, chez la Mputu, OK Nkonga. Félicitations, mais toi yeba. Ba yeba pesa ki yo, bien inspiration na yo moko. T'es bon, on moni oh ça vraiment nzembo bandi depuis s'il vous plaît la gamme. Depuis mouvement là s'il vous plaît la gamme, ba Link Boy ba ibi,
ba masanga ba Ferro Sambongo ba petit na ba Dolipino ba de Bundes Manolis Kaban de Bundes ma solo je comprends mona lo ba tout. Ok, tu repères sur la chance de Bélé, on a sorti à ma solo. Merci beaucoup. Moi, message à Soukato Kabano parce que le temps c'est de l'argent. Merci beaucoup vraiment. Na CPL Mingi, na Batutu ou na Rolanda émission où vraiment chaque jeudi vraiment chez Jean-Fix Bassassal. Donc il y a vraiment boire soutenir pêcher l'Amputu. Donc numéro on a contact c'est moi 09 98 81 08 14. 09 98 81 08 14. Donc si vous avez besoin c'est mieux que ça place de répétition hein. Ouais, bato bazana besoin mabanga ou bazana besoin na yemba bango donc bobenga na numéro na besoin en plus pour la place il y a répétition place na répétera na répéter chaque mercredi na maître taureau. Donc chaque mercredi na maître taureau na yolo et puis chaque vendredi tous abongo na matongi. Matungé, tout ça, Matungé, on a vraiment tout le monde, petit dans la Chabron, des bits, Chikolouvand, venant m'aider ses coutures. Il fallait, du cap. Du cap, fallait. Et poupa, voilà, massa, mon thème, quoi. Il y a un numéro 1 à Congo. Chez l'Amputu. Fallait un numéro 1 à Congo. Oui, ma cambo, oui, ma cambo, bah, t'es belé, bah, on comprend ma cambo, je comprends. Et bien, je me souviens de Fali. Mais non, non, flatté, et ça, bongo, et ça, mandingo, le long, na kati ya Congo. Surtout, Tali, na Batutu, au Bassal, on est Yamboka, Libanda. Et ça, Fali. Pourquoi pas gros appel? Pas de problème. Papa, ça va chance l'album, nanga, oyoyo, et ça, la solo, n'engage à la kaka, et bima, et bouger mon kiwi. Yo po mo na pêcher la Mputu pe a osala honneur ya mboka ya Congo libanda ya mboka vous comprenez na osala ngo hein pour le moment et ça il peut pas dika bondi maye hein moni na mukili kondimande mutu ba te belé ça la bango passe ba considérer Fali bien na musique terre bien Fali monta ba kisi succès na ya gloire. Ah, yo tant qu'artiste, nga fanda na ye na mona na ba gwango te, na fanda na ye na makambo surtout na mona na makambo wana te, ba vero sosmat ba makambo. Oso comprendre ba vina nga gas cholo, ba makambo. Oso comprendre, yango na zo ipsa bango kaki baza poser pour ba osepela na pression. Et ça la ba surprise et belle pression album. Et donc moi est dans l'esprit, na yo ki awa na nzembo ya français et wata. Beaucoup de gens na mangu badon yakato cha monte que ndire sensira okanga côté lo ni ba tu ne ba bulela ngoma komoni manga moto okufa ande yango Congo na biso na yo ki biso na bi Congo na biso za raso mudase mo lo mo bo na bi oya mo mangu ba ne betati yakato cha e betati na lobi yakato cha te na lobi amona ye belisinga ibokone sanga médicament pona bika ezo senga to tia na se na fukami hein tocha ya mwamba nguba do hein OK omoni en tout cas Congo donc on va trop ça ne sert à rien artiste a passé message normalement selon les normes donc à lobby bêtiste qui a dit que chez l'Amputu ne va pas arriver jusqu'au bout de ses intentions qui a dit chez l'Amputu artiste est danger moi je confirme avec force archange autrement dit Archange. Archange, là, on doit rappeler ensemble. Mais là, ça rappelle naïf. Bon, sentir tout le naïf Simino. Il y a tout le bossé, faux producteur. Mais il y a tout vrai producteur. Pour sentir ce que chez l'Amputu. Pour Boroyoka, ça, ça, mon bimba, Congo, m'a Boroyoka chez l'Amputu. Pour le bossé, Bayoka Ngata, est-ce que Bayoka l'album, moi, et bien, même pas. Il faut que fan de la roman, qui tu m'as donc pas, fan de l'album. S'il est le bima, mais oh, ce que je bima. Mais comment l'album moi tu as solo que ma grand frère a bien la musique de basala qui va étouffer bino tu vois na éviter wana éviter pour yo moto solo na René qui top après ma solo vandi au moins yo mo comprendre que non va étouffer mais alaki yemoro yebi yemoro mdasala makambo wana ayebi oyo nini sala po isala mbongo ozo comprendre mais nga na yeba ikaki na sala album nanga po ebima na mokili eyokana bato bayoka ngope bayoka pe chez l'Amputu
na masolo na ye moko chez la Mputu ce retard ko fait le de siko oyebseni verambo oyebseka ke azafi nanga vraiment napesaki bambote trop azafi nanga trop donc na respectaki mingi vraiment talaka viona soki lelo chez la Mputu boye kokoma ba professionnel boye eza grâce à vie nanga na mopa ou mokonzi mon respect fait ça vraiment trop na viona mutu na odi cap na matanga ya babia aboya kopesa mopa mbote ah wana makambo na vie nga na ye mamona ti pardon ko tsana mamona. Merci à trop donc TV na ngelengi à trop tozonga na mpanzi ya régie. On va regarder maintenant la chanson chez la Mputu chante Judith Mvuma Tolanda. Voilà oya Monique chez la Mputu alobi mabe obengi biso numéro est affiché wana na ba poste télévision na bino ndenge nini boko reprocher ye ou bien boko pesa ye ba encouragement pour ba musala ali ko sala ke ne liboso chez la au moment où je vous parle à Tiki Studio azabongo na state akeko luka nini parce que la kangi biso masolo ya album oyo kalate ko bima nazongi si élément oyo mona ba artiste ba ndenge nini yango nazongi si bino yango botala réalité ya chez la Mputu na ba propos tenu na ye na kati émission wana tika na pesa mbote pour kosukisa émission oyo na Enis Ngwasi balobi mwasi ya danger na kati ya ba state Tanya Malela balobi mwasi ya danger na kati ya Parigo Katia Njoli ya ba Katia oto ali kobeta kati na ninga kosakana te parce que ba la poto ba zela rapé ba bien uta Kinshasa et que ne poto ezaka te que non poto atindaka biso to ali ko tinda ezongo Kinshasa ke poto pour la plaisir ya ba mikiliste et tout pour la plaisir ya René Moulala Nsingi oyo ayebi masolo René Moulala Jean-Fix ali ko la mabe parmi ba sasal na bosanité Nancy ba sasal famille nanga tout na pasi bino ba mbote belé ya Sophie mafuta mingi na poto ya yango wana et Blandine Sengwa mwasi ya Moro Kiyika. Merci à trop, à suivre. Salanda tozoloko de papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro